ba maman ba gauloise esika bozali partout na pesi bino yambo théâtre. Conseil moko nazolinga kopesa na bino lelo, soki bo maîtriser chronique ya musique te, botika koloba bilobela. Ba gaulois balobi ete ministre ya culture ya Congo apesi visa na fere, apesi fere gola ba visa. Imaginez-vous mutazoloba ministre ya culture ya Congo azopesa fere visa. Wana ba mama ya ba gaulois bazobosana ke visa ebimaka na ministère ya affaires étrangères ba France kuna na maison Schengen nde visa bimaka. Ebanda boni ministre ya Congo, ministre ya culture ya Congo akende ko pesa pays nini apesa musicien visa okende na poepe mboka libanda. Wana gaulois mutaza kolobango ba mama baza kofanda bazoloba ba fingi ba bi faire champion. Bandeko depuis na lobaki makambo ya ba visa oyo faire ba pimele ba visa comme ba faire balingaka na bango se pesa ba fani bazoloba ete faire azui 40 visa ba misusu baza ko se contredire azui 20 visa mususu 60 visa kaka ba fani ya faire gola. Donc bango moko baza ko maîtriser makambo na bango te. Une chose est vraie, bandeko mutako sabino te. Fere azui visa te pona kokende na poto. Fere azui visa te. Obozongo na bazoloba bilobela. Pona kotia kaka loyenge na kati ndenge zalaka. Vérité eza visa eza te. Visa ya tiri ya nini ya Grèce nde fere azui. Akokende makolo ti na France. Eloko naza koloba na bino encore une fois. Soki bakomi na France. Esa liete ba signaler ba mbila ke basa papier bazawana soki mbila kiti na place wana na accord arena boko sentir ba vérité o naza kopesa bino na kati ya émission. Soki faire alingi ko beta concert na RSIR. Soki visa azui 15 visa déjà 15 eza assez pour na ko beta concert. Akende ko beta concert na visa wana. Mais soki akomi kokosa alingi ka batu ba ya na nzela ya mayuya eko baby selaye image eko baby sela paye concert. Une chose encore une fois naza ko pesa bino eza ya solo na kacha makamboyo. Maladie à faire gola et azako se rétablir malembe na ngamtu na ebisa bino mutali boso ki azobela avaba ya koloba bilobela na bango ngamtu na lobaki yango babandi kokosa ngamtu na lobaki yango ki faire azobela. Mais lelo soki na informer bino lelo soki na informer bino ke tangu fera okende koyemba bokomona barate bele soki a concert yango ebeti bokomona barate bele. Pourquoi fere gola za na problème gorge na ye za na problème lolemu na ye za ko bimisa soki banini ba eza ko bimisa biloko ebele na lolemu ya fere gola fere azobela mais au lieu qu'on dima défaite ki azobela mais ça forcer kaka ko forcer makambo. Vous allez voir makambo kokoma kala mingi te awa. Soit akoya ko annuler ko signaler que concert ko zala te ponzoto eza bien te. Et puis bokoya ko pesa nga réseau awa, soit okende ko beta. Mais makambo ko zala bien te na concert. Et ko zala concert ya Sony ya vie ya Fere Gola. O nga na loba kite, nga naza ko ebisa bino. Alors bande ko na ngai oya somba ki billet nga naza ko encourager bino bokende ko zongisa ba billet bozongisa ba billet bozwa mbongo na bino parce que faire soki akomi na poto kaka 2 jours avant ata soki ya beti concert était ba billet na bino ko zonga te ba kokosa bino kaka concert ko za reporter mais beaucoup za ba billet na bino te. Bandeko ba vérité naza ko loba na bino bozwa ngo na blague te. Ba vérité naza koloba naza ko bimisa bozwango avec prudence, avec sérieuxité. Tangu na loba ki fere akobeta na nini na Afrique du Sud été batu bachela kinga teni batu bafinga kingai. Na bisa kibino ke fere azobela bocha kitememe phrase soki tresi eleza yemo ko yaki koloba makambo ngo ba biete kamite na lobaki bango moko ba koloba yango. Bandeko akoro arena pe eza babiye soki boke kuna babiye eza kozonga batu bazozongisa babiye parce que bayebi ke fere déjà azobela situation na ye eza biete
à moins que se rétablir dans ba jour ezakoya, mais dans moins de 2 semaines déjà dans 13 jours wawa faire akobeta concert. Est-ce que vous allez déjà à bonne santé bien pour beta concert ou bien à cause de la convalescence? Ce qui a quelque beta avec convalescence, est-ce que à cause s'en sortir bien? Makambo koloba eza ebele metozoli ngakaka kobomba. Bande ko na niveau ya Forest na niveau ya Bruxelles ba bien ya wera son eza kotambola bien. Eza kotambola déjà lobe ezalaki na pli à 40% au déjà ezalaki vandi ba bien eza koteka ma bien mais lelo to linga te wera déjà kobeta eza confirmé parce que asi alekisi déjà seye o baza kosenga pour beta concert wana. Et là on a kosenga na bino bandeko ba volontaire ba amoureux ya bonne musique ba génération berceau ba wera sonic ba wera banini ba wengemene nyoso bobo sana kosomba billet parce que eza événement na bino génération wenge muto betaka musique lokola wera azate. Alors soki wera za ko beta automatiquement biso tout génération wenge toza inclus na makambo wana tozo obligé kosomba ba billet et okende koyoka ba nostalgie ba nzembo ya sika ba musicien ya sika communion avec artiste ezanga te bande koto kende tosomba ba billet tozala wana pona wera son le roi de la forêt na mupanzi le 3 juillet toza pe na Gogan maître supérieur autrement dit Héritier Watanabe oya kobeta pe concert na ye kala mingi te sold out déjà kozala signaler bomoni na concert ya Ferego ya Héritier Watanabe pardon basale baza kofungola déjà basale ba place la kineti ya kobomba efungami. Cela veut dire ba billet o déjà tiaki avant ya liboso et si était kaminyoso o sika Héritier fungoli aza kofungola pona capacité maximum ya salle. Donc Héritier déjà asi ala kisike yepe makamune oke ezotambola bien akobeta bien obeta musique ya bien bande ko nanga bobosa na teke Héritier Watanabe po akota kuna akoyela biso album ya les évangiles. Héritier aza mutu ya loyembo, Héritier aza mutu ya ba mélodie toza ko benga ye monsieur le chanteur. Alors le 3 juillet 2026 tozanga te kokende koyoka mélopé ya monsieur le chanteur azana banzembo ebele chaque album ebimaka meilleur album na chaque album ezalaka na meilleure chanson na kati tokende koyoka ba désolé ba tout en noir ba BM tokoyoka banzembo amour vrai ba de la république ba novelas ba der banzembo eza ebele oyo koambale biso na katia chauffage ya Zénith de Paris le 3 juillet 2026. Alors oya kozanga est allié. Tu vois bien qu'il y a dernier fils mwana wera son donc ceux qui boza ba wengemen toza pe obligé ya ko soutenir mwana nabiso. Mwana nabiso Héritier Watanabe azana soutien total ya toute génération confondue ya wenge muzika. Alors BCBG soki nini maison mère nini kumbela toute catégorie kofondi tokende kosomba ba billet totondisa Zénith ya Héritier. Donc à part wera son Héritier nda kozala mwana liboso ya wera kobeta Zénith mwana liboso parce que oyo faire abete zalaki un sur invitation mais oyo eza mwana ya wera mutako kende kobeta yepe kombo na kokoma makuna ke abeta Zénith de Paris. Donc le premier na ba poulet ya wera son ya kobeta Zénith de Paris eza Héritier Watanabe. Alors toti aye pour tokende ko soutenir ye côté musu toza pe na Inos Bile les jeunes leaders au le 31 octobre lobi yepe aye kokota makambu ya ba arena avec Grand Paris Arena place nini ya kotondisa ba catégorie mibale eza déjà épuisé sur 4 catégories déjà 2 catégories épuisées. Cela veut dire que Inos Bile déjà concert eza confirmé tolinga te akobeta. Et là on a kosenga na bino nouvelle génération bana Paris bana ya wera ba génération berceau Inos Bile azawana concert a were kozala te. Alors tokende kosunga leki na biso oyo aza kobeta musique ya bien azana répertoire inexplicable azana musique azana ba façon ya kobetela azana nini musique na za catégorie unique catégorie spéciale oyo aye ko imposer lelo na nini na culture congolaise. Donc ayena afro Congo oyo ko sala makambo nango le 31 octobre 2026 na Grand Paris Arena. Bandeko ba billet eza déjà ouvert. Encore une fois 2 catégories eza déjà épuisé oya kozanga
et que la première histoire ya musique ya Congo jeune leader at banda na grand arena abana na arena. Donc ce qui tous les Congolais toke ko soutenir ye eza ko pesa ye point eza ko pesa ye valeur eza ko soutenir pe culture na biso ya musique ya Congo jeunesse ya lelo 5e génération tozo mona déjà makameza ko tambola bien. Alors bande ko ngai na ko citer le 2 maintenant les 3 mois tozana Fali Ipupa OP alobi na kotika te asia beti déjà sold out na na ba stade de France déjà attention toloba te ya ko beta na ye le 24 avril tobosani te papa na biso Nyoka Longo légende vivante yepe alobi na kotika la te yepe akobeta le 24 ba biezo te kama bande ko bokende kosomba pe ba bie ya nani ya vient na biso Josh po yepe nini bino pe bokitokende ko savourer ba mukongo akoba ba nini système benda ba awate ba cri eza ebele ba animation eza ebele eza pe na banzembo malheureusement ba nzembo na mingi ya kala wana nde toza ko maîtriser bien ba mouvaro ba paiement cash toza na ba album ya nini ya soko qualité biloko banzembo eza ebele ya nani ya vient na biso Nyoka Longo. Encore une fois bande ko nangai bo partager bo commenter bo kende ko soma ba billet ba c'est Congo mutu azokende ko teka musique na place Schengen. Alors eza fierté na biso toza na choix te toza obligé ya ko soutenir musique wana ngamtu na bino Gilmas bandeko toujours na kacha ba analyse kitoko bo partager bo commenter on est ensemble.